MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, la famille, l'air est grave. L'air est grave. Et ça na ba image mo ezotambola na ba WhatsApp. Nga zio yango lelo na moni kutu bandeko bele basi basela ki yango ba live. Miso na moni depuis hier, miso na habité quand et y a ba élève moko. Baza ba élève ba mitakalize bango. Ya ba lele. Et moko ya ba capture yango wana bozomona. Kande bomona bilongi bana mike ba mineur bandeko balele bozoka ngona sango bozo yoka yango na sango bozoka ngona sango bako lia na biloko masuba bozana ngo idete bazo pesa na bilengi na vrai sens du mot ko pesa na bilengi mibale bele bo hotel le matin. Ah oui mame bandeko bozoka ngona sango mi taxi nde babota bango bien pli ya diamba mopanzi bako lembola na bako fiba na konto omela bangi hein ba jogo na ndenga mukete. Donc c'est clair que batala ba film mabe et ba kocha bango ya ndenge ya dega suna omi tuna na age ya bano ba osama ambuboye na ebite baba nango na age nini bandeko tabozoka ngona sango bako lembolana biloko masuba oya kingo mulayo ne rwandezo oya mwindo mais matata mponyo ako luka point G ako ngangisa muninga mais fomona ba gémissement bozoka ngo ya grave na age oyo na mitune bele miyano misuna na zuite bandeko na koyeba sexualité dans mes trentaines d'âge. Ouais, je parle ya koyeba sexualité dans mes trentaines d'âge. Mwana nyonso owa bandi koyeba nzoto na ye so aza mwana mwasi ayebika aza mwasi mobali aza mobali. Ba blague ba jet au salaire ya ba papa na maman ya ba amour scolaire n'a rien à voir avec la sexualité. Je crois que vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Ok? J'ai reçu Jésus, j'avais 16 ans. Et tout ça là, flair, avant ça. Et tout ça là, amour scolaire, j'ai à papa et maman. Mais c'était pas la sexualité. On a bali très jeune. Je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Mais si je vous dis, et n'a pas eu jouissance dans mes trentaines bondima. Bizarre, n'est-ce pas? Ah. Tous les gens profane en matière. Nangaï na mukolo nangaï. On était profane en matière. Malgré son âge. N'a pas curiosité nanga. Et n'enga luga ko miko se découvrir. En fait, c'est parce que quand on est au solo là, to beta na solo, total des fois na ba image, ba vidéo, on ka ande ba tindaka. Au moins, on va comprendre, mais attendez, ouais, c'est comme ça. Curiosité, on va pousser à comprendre. En fait, c'est ça. Si quoi ça linga somme comme on a ba mineur, bazo jouir. Et c'est grave, et ça grave.
eza sérieux. Eza sérieux. Donc na âge bango ba découvrir mambo même mikolo ba découvrir te ba yebite. Et bana oyo ba revana mabala te. Bano ba ozana ba problème sérieux. Pourquoi? Parce que niveau ya ba sentiment na bango place ekomi, il y a de ces hommes là ba komisaka basi boyete. Bonzi melanga. Dans l'expérience, quand je parle de l'expérience, je ne parle pas, il y a des pratiques on a ça non, expérience, ils ont la connaissance, expérience, ils ont la pratique, expérience, ils ont la toujours des témoignages à tout. Il y a un moment où il y a les belés lelo et mais tout est soit bango. À soupçonner moi si, à mon moi si clair tena moninga ne moi si. Alors réalité, à comprendre que non, on dirait moi j'ai moi bien te salé marsko et les que là il y a mis tout na mais attends. Mais so eza penza ndenge wana aoluka nini o parce que moi ça na ngondo ta za na misapi basa ela misapi mais ngana na matosi ya solo ya noko ya solo mais kuna aolanda nini c'est parce que ça là ba blague ozana ngondo me oyebite skubana basi olobi ba ozana problème na mabala bano ba obala te ba obala te so babali et ozala mascarade aux mascarades. Parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et les colons ont mis l'immobilier. C'est compliqué. C'est compliqué. Bandeko, bozo kamona sango. Bozo yo kamona sango. Bozo kamona sango. Bako combiner les colons se. Hein? Mabele nani abu. Obi bale bele ba ebite. Ils ont mati sa pression, il faut yoka feeling bako bazo le la lokola baniao. C'est grave. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu et nous savons que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. L'emprise du malin nde makamto mona. Yaya mokileze robeba so na sali vidéo eza pona biloba na baboti. Conseil ne suffit pas. Tala, chaque boutou sangi saka bana, bele laka moto. Sangi saka bana, botangi Bible, bo sambeli nzambe. Parce que ndimela ngai, conseil sans prière, olongate. Oko sutuka, okola bien, oyebi mabete, ofinga gate. Mais lobi bazwa ko yebi sawe que non mama eta mamumo anu asali simbi muto leli azu yango wapi aibi yango ndenge nini bandeko ba classe bana bako kende ba master bana bako kende kokutana na bango ba entourage ba entroupement marché bana bazoko apprendre ba biloko moko oyo mama non seulement yebi te moyoka ngwa tata musuko yoka atako yoka pambo yoka yango te. La famille si je vous dis na meka diamba te banana botama nana ngondi manga na mela diamba te na atako meka na meka te na yoka ka solo nango na meka cigarette na zaraba 8 ans j'étais très turbulent et puis kirezi na ba massa na to no yelo ta ba finiti na ba bar tozo pelisa ngo tozo benda ona obimisa milinga na zolo na munoko ba ina ofunda biso na ndako ba betanga neti ba bomangai komekalanga komelanga cigarette yangwana. J'avais 8 ans plus ou moins. Na bossa na angote. À part yango na mela fina fimate ni diamba ni cigarette ni na yoka gaso na ona musika na yoka gaba sango na ona ba efie na ona musika na ebite za andeni. Sko bano ba osa mambasalite na pli. Ça balola que Dieu nous aide. Et puis na âge yo. Na ndimite basi babota me ba mabele se comme ndiye basinga bolimbisa ngai. Bako kamola na mabele bozoka ngona sango. Bako chana balolemo bozoka ngona sango misapi kutu koloba te. Ba cri ya ndengwana. C'est grave. Chers parents, et priez pour les enfants. Sangi sarabana. Solo la ranabana. Pesa conseil. Sambela. Ata babima bakenda koyebite bakenda wapi. Sambela parce qu'après tout robana olanda bango simate bisika bakenda na mambasala oyebi to oyebate. Que Dieu nous préserve. Génération sacrifiée penza o batu balobaka yango bandeko
bilembo ntango asuka oyebi natali baimage na bangi mokili nakozala na live dans plus ou moins 1h nalobela sere babiloko mbote bandeko babolingo ezali ngai bino la gardien du temple la mifa kana cadre actualité nalobi na postaki lobi vidéo sur bana ndenge bakobeba na réveiller conscience ya baboti bana ya balele ya baélève bana ya mike ya baminere prodige videos vidéo wana pendant que je vous parle on dirait que esali na 24 RT mais il y a une affaire à 500 000 et demi de vies. Je parle de 500 000, pas 5 000, ni 50 000, je parle de 500 000. Dans les 2500 partages, de plus de 2500 personnes vont partager vidéo. Moins de 24 heures, plus de 500 000 vies. 500 000 nandambo de vies. Mon force à la gardienne du temple. Sikoyo bino boya ofinga ngai awa ozoluka bavi na mitu ya bato kaka bakombo ya bato bavi prive ya bato ozoluka bambongo babiso bino bafutanga na TikTok sikoyo video nasala ye lobi nabeti vi ya nani to kombo ya nani voilà nabeti kombo ya nani plus de 500 000 vies. Na kombo ya nani? Ya Korono Mobutu. To ya Tatano nani? Fachi. Na mona mususu na ba commentaire na YouTube. Mwana mwasi azika gazi boy. Azi visibilité ka boy na komba mama Fionton. Ba vidéo mama Fionton pesa combien de vies? Ba vidéo mama Fionton et kotela combien de vies, na combien d'abonnés? Au moni vidéo na sali lobi ya bano. Vous continuez combien d'abonnés? J'avais 397 000 quelque chose d'abonnés. Pour les Français, 300, pour les Belges, pardon, 397 000 abonnés. Quelque chose d'abonnés. Dans moins de 24 heures, on a au-delà de 400 000 abonnés. Au-delà de 400 000 abonnés. Dans l'espace à 24 ans, on a combien de 1000 abonnés? Pas moins de 5 000. Hein? Donc pour dire que ceux qui ont besoin d'abonnés, moi, ceux qui ont besoin d'abonnés, na ba vie. Hein? Bah si je m'en ai le parce que quand la linga mutakala. D'ailleurs, bête la bino masula mutakala parce que nana ba matière. Hein? Et nasa expert en matière. Si j'en parle pas, c'est pas parce que c'est un péché, mais zaka na lingarate image casquette o yangai peut-être batu ba confondre nga quoi. Lobi na ovana na ote ya batu ta mususu ba comprendre ma mbongo te. Que il faut faire la part des choses qu'il y a un temps pour tout. Ba lo ba ote mais il y a za actrice ce qui a au Congo là à Kolaramutelo quoi artiste pornographe et pourtant c'est pas ça en fait c'est ça donc si moi son a besoin de vie tout son a besoin de vie na ba abonné bondi melanga eza jemuke na komata na koma na au-delà ba millions net blague c'est pas ça ce qui m'intéresse moi on a besoin na ye na passer message bato bazu ya motuya bon bien que même na nzela nango na ko éduquer toujours bato mais sauf que na boya ka bato baza na image moko yanga image moko boye ya malamu penza te ouais parce que na culture na biso lorsque tu parles du sexe bazo joyeux neti et ozali hors norme oza soki nani soki nini et pourtant c'est pas ça. Les sexologues bazali za musala batangela en classe, il y a pas de péché. Voilà. Les aga par rapport à la communauté toujours lingato meka ko se situer quoi.
po ba mona yo extraterrestre te. Ba mona extraterrestre te. Mais sinon ceux qui ont besoin de vie, na ba abonné, d'ailleurs le bela ba sijoana et na vu que les gens aiment bien, na vous ba abonné. Tant na TikTok sika. Une semaine après, na bandelien, ba vidéo quand bela sur ba benga onene. Bah fait moko ezali social machin n'est-ce pas qu'à une semaine et moi bah abonné bah na peu au matin et na ndenge ya systématique na n'est-ce pas ça une semaine normalement il faut zala na moi bah pour ne pas vidéo liboso na sala na mona penza moi bah 100 abonnés hein vidéo moko na moins de 24 heures moi 100 abonnés ya mi balé na mais c'est pas ça une semaine na déjà na au-delà bah 1000 abonnés na moi de là 1000 abonnés moi 3000 de ore zaki nango na vandi na bi na lo bela ni le seigneur m'a mis à cœur na lo bela sire ba conséquences ya vie sexuelle désordonnée ba conséquences nango spirituelles na niati ba vidéo musumo wana pe na epengla misu ebunga na epengla 3 misu ebunga il faut kota na c'est après plus de 3 ans de les a compliqué na retrouver peut-être pas parce que ça est belé ba wa kala na ozongisa ngona ipengla na ozongisa parce que zaka na compte dans likolo na lobeli sur sujet wana après ce qui une ou 2 semaines il y a TikTok dans ta na banya osika nazana 3 semaines et utilisation de TikTok 3 semaines pas 3 mois 3 semaines, j'avais plus de 21 000 abonnés. Hein? Ouais, j'avais plus de 21 000 abonnés. Donc, pesameli moutonyo sauté. Il y a blague été. Donc, par cette vidéo, on a rappelé qu'il y a un bateau au Bolandanga, au Bolinganga te. Au Bokansake, non? On a eu ba vino ba combo bateau. Détrompez-vous. Na zana matière. Au resto, on a besoin de ça ba vie. Na ça ba vie. Il y a des gars. Ça n'attend à combo moto. Hein? Voilà. Donc, tout ce que moi je parle, oignon sont à l'obelaka, ils ont la natina, ils ont pour éduquer, masse, pour te conseiller, pour te sur la communauté. Et l'homme souhaite, ben terre, moussuna simezate. Son dans ma fungoli ba porte nanzela nango, to gagner ba ben on est ba relation, nanzela relation, heureuse ouverture. Mais parce que bon on a réussi sur na zona bon était na zona monte surtout na TikTok et bosana toujours ba relation et ça peka bien ya non li sumuté ba ça dit là ko ba dilanga mais sinon et privilège à liboso eza o bat bakanisa te hein et bat nyon solution sur na objectif moté non mto na objectif na banganga bandoki bazape awa o ba ko boma pe batu boyo ki sango lison na kufino. Voilà, parce que il y a aussi des sorciers au baya. Pour na bango balobi ke non te, batie maele na bango kindoki. To ba na ko bomaka bato to pour lire bat bambongo na nzela ba chantage. Donc mon homme tona objectif na ye. Nga eza na ya na éduquemas, na ya na teya, na conseiller bat na zong sa bat na nzela na aider bato parce que mokiliza mabe. Voilà, le monde entier sous l'emprise du malin dit la Bible et tout mona ba mambongo to mona yango neti liso na beti ya bana wana donc somo trop c'est ça donc message na tena besoin ya passer yango wana je crois non mais ozong sur la vidéo na kala wana et puis voilà semaine oyo et moi 2-3 jours beta masolan zoologie to atteindre 500 000 abonnés hein pour bona que non force ezali mpifo ezali ya ba combo ba toté ajika na combo maman fianto 400 000 abonnés na zana maman fianto mtopesa ngako comme maman fianto mtopesa ngako ajusha ba vie ajuyo kama vie ajuyo kambongo na ba combo abatu cheka ba vie privé abatu cheka ba vie privé abatu chika ba combo abatu moto nzambe tumba yo. Voilà, c'est ça. Sinon je vous aime
bato bolinga ngai nzambe apambolela ngai bino apela ninga bino mingi bandoki na bato mabe moto nzambe tumba bino naseki yo osabone pa na nga natindeli yo video oyo eza commentaire moko na video nasalaki oyo nalobelaki sur bafille bakopesa na bilengi. Et je crois la dernière vidéo na salaki on a le bela mambo ba mitakalisation na yebisaka bino. So za na bezo batindelo vidéo, il suffit aucun na ba commentaire. Ba distributeur bazalaka wane belé. Mo aza moko ba distributeur. Donc so fini ka na commentaire wane o memayo na commentaire na ye o komeli na o s'abonner na compte na yo o komeli atindelo ko tindela yo. OK? Imaginez, j'ai plus de 100 messages request inbox bat ba osenga na tindela bango vidéo. Allez-y comprendre. Donc eza musala et na pe na tenter. So lingi ngande na tindela vidéo $10 na M-Pesa. Ou tindi $10 na M-Pesa na tindela vidéo, OK? So za na besoin ngana tindela vidéo. OK, inbox na ngai okomi na tindelo numéro M-Pesa au tindi $10 na tindelo vidéo parce que ça musala. Donc jamais ngana revendre na na tindela ba vidéo. Déjà na sala rangote et likolo nango eza musala. OK? De plus de 100 personnes ba luka vidéo ngana vandi na su téléphone na ko distribuer ka ba vidéo. Ah mais franchement, na osa rangote na appel na tenter. Si vous voulez, OK, na tindelo numéro au tindi $10 inbox nani na M-Pesa après nga na tindelo vidéo so linga na tinda. Donc batu mususu bazo tindango juste au s'abonner na compte na ou bien gratuit bazana ba commentaire wana boki na ba commentaire bo mona bango bo komela bango so linga na tinda $10 to yokani voilà. Et le pays des soifs na lobby si ko bazo luka vidéo mpo ça na on etene nga na sina ye na lobby likamba vidéo. Et pour na pesi bino conseil raison on nga na ko betela lisolo wana eza parce que c'est tellement grave et na pesi conseil na baboti ba veiller na bana donc aujourd'hui des informations sambela pour na bana solo la na bana et sili siko yo zolu vidéo pour ça na ngone nga c'est normal fallait na mona ngopo na ko pesa conseil nde na te ibino wana yo siko zolu vidéo pour ça na ngone pour nga yo ka sango mutakala te bandeko moins de 24 heures plus de 500 000 vies dans les plus ou moins 3000 partages mais ya olobela makambo nzamba wa to mamo zaki important awa bon c'est vrai na pesi conseil dans les seigneurs na kati mais ba vie na ba partage on a bino mo ces années mpona obeta masolo ya mbembe na kati ya bilengisation ya kofiba ya kolembola kongola linga ndengo wana ish peuple yo eluba nango wa yambo peuple ndenge nini so c'est ma mususu important ba kumbote partager et non partager est-ce que vous en attendez Rolanda mais wana ba kuvanda ba funguli misu na matoi ba yokati na suka vidéo esili 10 minutes mamonyo ndire esalika 1 minute net ya ezala 30 minutes pour vidéo na attention za 1 heure de tabali ba mboko yo oh peuple modèle nini na sega nano bindumbiste peuple ya soif mboka ya soif bakambi ya soif yango ba PDG na bino na soki ba ministre ba ko mitakalizaka bango et bato ndenge na bozela ba bongisa bino mboka bat balala la soif bala mwa soif ba bongisa bino mboka et bana tante nzamba sunga Congo mboko pour des défenses sinon te pitié.
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu ponanga, okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitana se, olata nzoto po yo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolinga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olingo bebi naza toxiqué grâce à lui.
destine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpe asekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abima akende mbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.